Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso ba ebonga mama il y a ni tout na pesi bino mbote mbote. Eh ouais ma vie moko waziri. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngana bino to sola ka boy. Boki na ba clavier bokoma. Mama ni tuko wazuri, mama ni tuko wazima. Wande e kosala ngai bien, e kosala ngai bien na ba ke ba ngai ba nganga baza malamu. To pesi so nzambe merci. Kola kola mkeza habitude te so nzambe pesi biso pe ba bomo ite. To ko vivre répéter oh voilà voilà voilà. Ah, j'espère que vous allez bien. Pour moi, vraiment, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, lelo, te okutana bino nde tomesana kokutana, nde tomesana kosolanga na bino. Awa toza na kati ya biso ya préparons-nous pour le mariage. Ndenge na yebisaka bino toujours que allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble suivons maman Eliane Nitu to landa maman Eliane Nitu to landa mateya ya maman Eliane Nitu. Ndenge na yebisaka bino ke na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage hein. Na baraka émission na za pona ko bebisa te mais ça rende pona ko bongisa. Elia s'il te plaît, je t'avais dit d'enlever le son, d'accord? Merci. Bon comprendre ngai ne se nous connait que bakoko hein. Bakoko bazaro. Bon comprendre lelo. Maman elle est deuxième maman la bino lelo za na bakoko. Ne se bino que émission pour le mariage. Na baka ezela ka pona ko apprendre. Ko leksa bana na biso vie maritale ndenge ni ba vana kati ya libala. Ezela ka pe pona ko aider ba o baza na kati ya mabala. Esunga pe ba o baza libanda eza na bana na mbi bakominga mama nitu e bon biso ba célibataire o sele biso émission moko nini to ba biso ba célibataire to ko vivre ndenge ngabi e ko ya votre tour viendra lelo nazanga moko te nde na lobaka moi je suis là pour répondre à vos attentes. Pourquoi on a le bon? Parce que bah, j'ai maman, mais quand est-ce que tu vas recevoir aussi les jeunes? Maman, ni tu vas recevoir aussi les jeunes. Bon, bah, na recevoir les jeunes. Lelo nazana plateau nga mokote nazana jeune nazana kwa bino voilà nous avons présenté bino maman Fifi Kasenda Fifi Kachunga donc Kasenda eza non na marital Kachunga eza non na ya famille nous avons présenté bino ye boyebi ke tozana na licence na biso association famille du cœur to pe licence famille du cœur azali pe membre na kati ya famille du cœur yenda za secrétaire na biso nde boyebi ke association na biso ezali fondée na nga maman Eliane to za fondatrice nango secrétaire na biso azali awa mama Fifi Kachunga to ko so na lelo makambo ebele ya fondation kaka te mais makambo ya ndako libala mama Fifi bonjour. Bonjour maman Eliane. Moi so benga mama Fifi batsa Kasenda. Pour Kachunga yo mo ebit. Ça nango mais Kasenda ça na moi bien. Et ça longola ngai. Longola ngai côté ouais. Et ça le bien. Alors le non bah ça c'est présenté bon. On le bien déjà. Oui, vous présentez nga déjà. Bon on se représenter na ebike. Ils avaient bien pour se présenter soi-même. Fifi Kasenda nom de naissance. Fifi Kachunga nom de naissance. Fifi Kasenda nom d'épouse. Donc, maman y a bana misato. Moi aussi, on va y Jordan Kasenda. Voilà. Voilà, les autres sont là, maman Fifi, surtout dans la Kolinga Bino, jeune, vous êtes très attentif, vous êtes vraiment na bokebi. Tozo solana, moninga na Bino lelo. Oh, ya zappé le col à Bino, on a la deuxième maman la Bino surtout. D'accord? Na bateau en 70, on a la deuxième maman la yo. Maman Fifi, ça va? Ça va. Qui m'est allé? Boni libala. Libala qui m'est allé? Eh, maman le maman ba yo côté. Libala qui m'est allé. C'est vrai voilà, répondons dans le banning hein. Est-ce qu'on voit vraiment ekitaka na comprendre? Dès que na Londres, singa bio sele musulu mabile. Ozo mona tena bi woni za dona ye. Ngasi. Abi me oloba mingi ngabi oui, il faut la abi matsa mungongo. Dona matsa mungongo. Na oloba matsa. Matsa pour passer Kachunga hôtel hein. Pasteur nous dit, il est dans la prédication qu'on a zobapé sur bon terre. Voix penza, on a molimo mo santo. Mais il peut singa molimo, allez molimo. Ça molimo ya kayaka molimo ya. Maman Fifi. Là lui cause jeune dame, on a jeune femme, on a jeune maman, il y a surtout wana kaka. Na zui batu misinga mingi parce que au moins tant que ça qui sorti dans officiel il y a famille du cœur. Batu ba moni babi oh la plus jeune. Ngabi ba rami sa tu ba na ntuka ba rami sa tu.
mais le quoi yo mutu ba mona ki na écran ba habité maman ni tout il faut au solo la na yeto ni a expliquer biso ye na kati ya ba mama boye na kati ya ba yaya na kati ya mikolo aza ko se retrouver pendant na kati ndenge nini vraiment donc se retrouver déjà na kati ndeka tolobaki et tout c'est déjà une famille bato toyebani déjà ba famille ba papa na biso neti nga mobali nanga personnellement ba mibali wana baza ba grand frère na ye donc toyebani déjà et en plus kozala jeune na kati ya ba maman étant que mariée c'est vraiment un privilège parce que mama Eliane libala ndenge mosala ba émission ebele opesa ba conseil ebele libala eza ngolo c'est une grâce c'est vrai bato bamona nga naza jeune mais ça 10 ans dans le mariage, dans quelques mois. Donc, na 10e année dans le mariage. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez un peu de début dans il y a les balles là. Quand on a 10 ans, la 10e année, moi début pendant les fiançailles, les bozaki qui n'a papa, tant que vous kende ko s'engager dans les balles, vous qui n'a obanga te, qui tant que vous kutana ba bukilo, méchant to ba seme qui tout ça pour les balles ça que. Ba début dans les les. En fait, au début, je n'avais pas de questions. Je n'avais vraiment pas de questionnements. Je suis rentrée dans le mariage. Ce que je voyais, c'était la personne que j'aimais passer la vie avec. Parce que c'est vrai, le mariage, mais c'est vrai que le lendemain, la vie nous a dans le passage de la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Mambolo sambo. Au moins, il y a le devenir wana. Nzambe tellement ayebi biso mtasala biso et parce qu'on crée déjà batabi ke moto. Dans le domaine du mariage, il faut un processus wana. Il y a le devenir. Ça veut dire que tant que vous sangana, bolongwe boko mutu moko, mais ils ont makambo il faut et kozala kamba moko il faut ezwata pour ekoma bokoma mutu moko. Non ça la carte moi je moké permet couple permet qui papa mon anda ko ta biso. Ai singala mbali nanga lobi mon temps a kombo na papa Laurent. Alobi moni ngala ema. Poto koma penze loko moto na kokutana ko sangala makantina biso c'est biso zoki biso 15 ans to tena mbena to seki to bi to tika na 5 ans papa habito so to lali ya linga mwinda na linga mwinda te siko to komeko sa ndeni ye kota mwinda to bakisi elamba moko po molili to boko koluka ka ko sala 50 ya linga kolia na butunga la linga na kolia na moi c'est un babiloko oyo voilà ezaba na kati va devenir ekomaka. D'après la répondre à la question, le but ma crainte ni nazaki na vraiment moi au début du mariage, j'avais pas de crainte. Je suis partie avec le désir, le plaisir de voilà vous côté là mutu mo bolingani dans tous za na biso kaka. Nazaki vraiment la appréhension mo côté. C'est vrai, je suis partie dans le mariage déjà affermé avec ma connaissance, ma enseignement, ma base, il y a famille des alakaka, moi on a qui dit la fois il va kolamba, il faut il va kobongsandaku, il faut il va kozala poli, ma base des alaki déjà. Mais dans ce sens il y a relation de couple, union la biso, non pas aller sur mon bail, dans la zaki nangote. Certes je pouvais moi ma difficulté on s'allait bien on soulevait pour moi ya makambi ya nzambe. Awa na kola kisabino toza na CD hein. Il y a pasteur Soleil Komisa, ye azana église auto bengi pain du soir. Oui bien. Luka nzamboyo, nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamo. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc c'était na yango oyo okoki kosoma yango l'internet ndeka ezalaka pona ko soutenir hein, mosala ya pasteur. Boyebi kanza nzembo ya luka nzambo ke nzambe baluka kaye oyo baluka kaye basaka nini bamona kaye donc yango Soleil Komisa ye aza moto ya église ya pain du soir so côté na pain du soir omona pasteur ateyaka kitoko ayembaka kitoko abinelaka nzambe en tout cas nyonso ya yetu ezalaka kitoko na yebi ke nzambe asala ye ngolu wana mpona makambo eleka bien. Bon mama Fifi Kasenda lobelanga nani na kati ya ndako ya libala beaucoup mana 10 ans ou ba difficulté ni no kutani na ona zala vraiment zala franche hein de ba bongo hein voilà ba difficulté ni zala vraiment sincère ba difficulté ni no kutana mona kata ndako libala depuis bobala naki depuis chéri fiancé til lelo
beaucoup mana 10e année na bino ya libala. Vraiment, avec toute sincérité et tout, ma difficulté, il s'est présenté qu'il n'a comportement en fait. Le comportement na yayo ou bien comportement papa? Nanga, na mobile nanga. En fait, tout ça qui na stade moko oyo. Pour mobile nanga moi na souka. Moi na souka bota. Je te fais de gros bisous. Faut les looker sur mon fils. Je suis de cœur avec toi. Moi la souka, beau garçon. 1m90. Dans la caprice, ignon son allez, qui fout mon camp d'avoir 5 cm. 1m92. Allez, qui a 5 cm, ils est belé. 110 km les sauces. C'est quoi? Babylone, ignon son wana, vous avez déjà bien et tout. Ouais, c'est moi la soupe, les sauces, ma caprice est belé. Babi so paye mo yebika biso pe les sauces. Je pose nous on a payé au vrai chéri, moi ma caprice et tout. Il y a certaines choses. Moi en fait le problème, la difficulté dans là c'était le manque de pardon en fait, de la réconciliation après avoir fait quelque chose de mal à l'autre, de revenir pour dire pardon. Difficulté dans les akiwana. Difficulté dans les akiwana. Difficulté. Ne manière kokate. Pour nangai voilà et tout voilà, je dis quelque chose pour Mélanie, quand on a à chaque fois, na libala comme ça ba ko katelo lingala otali na simolobi bazolo bana yi to bazolo bana na ba maman lio lingala. Tu reconnais pas la personne en face de toi, même toi-même na se akanda et bimika raboui, mais c'est après qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a certaines choses il faut le réparer. Et dans la kati ya kuya ko ça le travail processus souvent là pour réparer. Parce que au colingate au salaire qui au loba qui to likamoro boye au retirer parole wanate au blessé moninga tikali nango et tout au lali on me dit qu'on se poser la question pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a fait ça. Là c'était le manque de pardon. Comment difficulté dans les acquis moi arrogance mon pèse acquis wana et puis biso na bekini na bisoti atako et tout kuna moi lo on est déjà la carte c'est quoi avec le travail du Seigneur, parce que mon nzambe ceux qui a tué mon bail na place na ye. L'homme doit rester à sa place. L'homme, c'est le chef. La capacité à aimer. Pourquoi aimer? Parce que l'homme a la capacité. Moi, la même chose, Sophie, Nicole, a la capacité à la péter. Mais c'est quoi soumission à moi aussi? Des endroits très difficiles. Moi, si on est encore se soumettre facilement, soumission à passer l'esclavagisme. Il va se dire, pour la nini, n'a pardon. Parce qu'il y a des gens pour Nanine, il faut qu'il y ait une humilité. Pourtant, place na place, ils ont des la difficulté dans vraiment qui c'était là. Le manque de pardon, le manque de reconnaître que tu as tort. Mais l'important de ça, la capilla. Donc, le pardon libère. Non, chérie, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Mon bali, Azakara, mon bali. C'est ça. Mais pourtant, au moins que ça soulage. Mais ces choses-là sont venues avec le temps. Ils sont vraiment avec le temps. Au moins que ça ne sert à rien. Bon, vous allez fâcher. Et bon, si elle a conflit, c'était vraiment ma difficulté, c'était vraiment. En tout cas, félicitations parce que les Camerounais le bien manque pardon, il y a qu'on reconnaître un peu ma bé, qu'on se soumettre et bon, il peut ma la midi. Donc, batumi bazoka bwana mabala kaka pona eloko wana. Donc, on est ce qui monte à comprendre maintenant l'essentiel bala les années. Félicitations parce que tu avais déjà compris. Vous comprenez qui déjà qui donc ceux qui n'a se soumettre bien à signer pardon. Torozon a vu bien. Mais ça ba mususu ba benga mama asalinga boy mama na kokate pour na singa pardon. Bana nanga o ba benga mama na soko yebise kaka. Ma fille bon nga mo mama de na boy talanga. Naza bébé donc ça qu'on a 19 20 même 30 40 ans. Au moins nga naza la belle créature de Dieu. Ozoka belle créature de Dieu. Ce qui coûte nga na singa pardon. Mama ma chérie bongo yo. Mama vraiment ça m'a septionné moi toi neza yonga na kukalanga été naka binga bisala makasi okokoka ma chérie en tout cas vraiment félicitations pour le kambango et bon aussi ko mobile na côté na comportement est-ce que ça peut ce qui passe sali mabe ba rapé la chérie limbisa ngai na sali mabe a reconnaître ba erreur na ye omoni
Dès la nature, on a ethnie, mais là, la déjà passé par pardon. On est causé le mobile. Attends, bah, on s'aime là. Voilà, et l'okoana, il faut nous en briser. Il faut nous en briser. Tu sens que la personne a bien quand elle s'est l'homme va déranger, au moins elle se quoi passer les l'homme sous. Elle aime ça la blague, rigoler, tout ça. Pourtant, non, c'est la caca reconnaître. Mais papa, moi, on était on justifié, mais je sais. Moi, je suis déjà dans mon tour. Donc, elle sur 10 ans de mariage, mais tous en a 13 ans, donc 3 ans avant déjà. Donc, 13 ans déjà, oui, mon tour. Et il y a jour pour jour et tout. La vie nous apprend, on a le temps de s'apprendre encore et les sous sur l'autre, mais c'est vraiment juste ça. Poya senga pardon, autant de la sauté, mais on a besoin de ça franchement, qu'au sambe la paix mon au moins que tu peux pas t'attarder parce que le diable azaka wana pour nous la porte. Moi même liba les angolo liba les angolo. Ah ta kuti to biko na poto ko to ba lemso so na poto ke na Afrique kuna to zaka ba fi ba bientôt kali moninga mo so lo bi Dieu bon. Pour nous mais l'eau peut kota. Ils sont dans une prière, ils ont commenté. Mais on nous a pas si au bébé. On nous a pas si à saluer au grâce. On va dans la 3 jours. Le va pour la bagelle bayoka. Va pas 3 jours. Donc ça nous ça fait ça. C'est comme on saute à la cave. Tu peux pas que au sein de attention, vous et moi, comme ça, aux fans de l'habité. Le mariage, c'est vraiment grâce. Ceux qui nous ont marqué sur grâce, c'est Rosalie. Ma belle est cause en acte. Attends, la banne, oh, tozo bota. Moi, moi, les gosses, on a un caractère, on se met balaz, il faut que les bacs réparer. Bon, c'est non, par naïo, par ya femme. Pour fois à la sage dans le mariage. Il y a aussi la part de Dieu. Pour ceux qui nous ont fait dans les balles. On doit comporter. Mais ça me soit bien non moi non. Bah soit la raté. Mais il y a quelque chose de l'extérieur. Oui, le coin de fidélité. Oui, le s'aimer qui. Nous se paie amitié, belle famille. Donc côté moi aussi, côté mon bali, il y a plein d'outils. Moi je pense que ceux qui nous ont fait la sim de l'eau il y a tabac n'ingisi en gros. Côté le mariage n'a pas de il y a solution. En tout cas, na sepeli makasi mama Fifi koyoka ndengo solo le solo le moi si elle bala solo ko lega ko na basa mabala mususu parce que au se comprendre et na basa mabala mususu penza za na 20 ans de mariage nous comprendre que azaka na bagarre na mobile na ye azo ebate ke ndeto to lingani boto si to lingani to se supporter alors conseil ne ko pesa na babala ni baningo ba jeune bazo ki ndeko prêter schéma ko déjà yo sali on sait déjà. Tu as déjà fait un chemin, 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Conseil de groupe, ça n'a pas. Oh, il va dire que tu as un assima pour ton coca. Ce conseil de groupe, ça n'a pas. Na tiki de vraiment malo. Ba yo ka yo na. Non vraiment conseil na groupe ça. Après conseil na pesa mingi na ba jeune na ngai, na Diana, Cynthia, Monizi, Maxime, Monizi, azoba la ka mingi te. Donc amana na moko Renate Mazo, alien. Oh ya. Il faut ça les cailles. Ah, pour mariage. Il faut jouer pinza aussi mbeleni na sabi yo niveau nos amami bien. Pour nazo lo ba me demanda ki camarade ils ont compte peine bien té. A pe blessé de guerre. Ami les a passé. Aux hommes ils a passé. On a aussi ça banda qui l'aime sous le mariage. On a là quelque chose. A banda qui mariage. Mais après bon mariage on a déjà relation de couple mais simbaté. Mais pour avoir oh non ba quotité. Améliane, moi je m'invite à la sa conseil sans pour autant dire que Nzambe, il faut que tu ailles les bosso, les macamions sur tout ça. Mon bali va sembler la peau na vie. Osana, et le pour eux Nzambe a ponné la bisoté, et papa, maman, leki, famille. Mon bali les a le quoi un choix mon sala. Libala, moi si ton mobile, il faut ça la choix ya madame. Mais choix madame, tu dois orienter ça à Nzambe. Au bandir on a prié faut donc aucun musikate mutoye bolingo za proposer ozo tshela maboko nzambe nzambe alakisaka nzambe amimoni saka na bato balukaka ye nalingi basini yo lingombai na yaza yango luka nzambe nzambe balukaka ye oza na droit eza droit na yo et je pense que na makambo libala
tellement ils ont institution on dit paye ça la Bible il est d'accord avec ça je pense que à orienté au cac obinga lingo ben na ngale msoza la boy ba parents na ngaba sepela na ye na linga to na zana libala mobali alengela kanga na linga to na zana mobali o ayebi nzambi o to kozana te mabana boy vraiment ba ndona lo sambo et après ya mabe ezanga raté o eza ya sima tika ngoza na sima bo bande relation na bino tongo bobandi les passés dans le vrai passé pas la relation on appelle la relation ils aussi maté parce qu'ils se basé ah fiwana azaki na Paul na Lucas na les petits na palmarès yo banda na ye donc garçon wana yekutu kabana tika bana misatu atsala bana boy tout ça nani ye atango bobandi recommencer c'est pas mauvais mabene ko tika na se bandi relation na bino bo établir ba besoin na bino le dialogue au PC ba désir na yo lingaka bolobi parce que ta fiançailles est tellement important. On a ma phrase on est semblé na mati le répondant à terre chérie tu le sais mais c'est le chose quoi to botité avec to botakaka ngati non ils ont même soyé bisoté ngane na za boyenga libala fo kaka mwana mais c'est après que j'ai compris la biso na za na so na zo ata mukete ngaza dikite kayuka na za na bana boye na bi aussi bazai kita ngoza problème mais atikala ko répondre ngate ekoyaka kazaki na assurance azaki na ngakuta ko mocha mbamba tu te rappelles maman nanga kachuna nakonika sona mono fifi bosanoki ozayi basusu mizana tana ngote bezanga bali na 2011 na boti mwana ngali boso na 2014 wana ba 2012 nga komocha bambangati je me rappelle kana bescalier ozokende na benga abi fifi yaka nani soko inga bita fifi uzela nini tu te rappelles mais oza kosilika après so na lobe no bongo non on a ça muto temisanga papa biso moi biso lobi muto moya kana mariage na biso alobi moi ngola chiluba abi moi na yo to ya fête monene wana abota déjà papa bi ka ba luba akebisa mama siko ayebisi ngana bi banga poil ngani ngaba kipenga to zana biso mibale neto sisi makambo to zongi ba célibataire ça bien donc dans le mariage chaque chose a son temps vraiment bon me poser des questions bon me loba tout ça dans les mon souvent mon okuta na mobile aza trop famille netinga na mobile nga toza ba trop famille dayo na yi biso to ko se passer na ba o biso te muso mona pete yeka moi sine na bana ye muso mona pe ka mobile linka yo kaka nde ozaka wala linga camarade lingi niti ya makambo ya solo la ko ba tout ça moninga boye yo na moto masolo auto conseil pour la moniteur na biso to continuer masolo ya kitoko makasa tukana sepel bon famille du cœur peut famille du cœur badana motema Carmel ou Kiso ma fille chérie na minute a pemé na papa ba gros bisous moi la Béa Zakari la plus stylée Maïgilène on m'a Adeline Panzou Françoise Clarisse Stone na bosane na madina yo ke Congo ok les poulet mayo maman est génie on est ensemble loin du cœur yo yebikato lela na yo ya Marie-Paul et Lumbu un gros bisou l'illusion la bino pe bagnos ma famille à Londres tina nga Linda Likobe neki na ngamo apembe ya nda kupemba koko na biso ba bachola abi il faut préciser nda koko job Mimi Kachunga ba gros bisou à toi ma petite sœur Jojo Kachunga ba tunyo so na ngi pasteur Kachunga Ludi Kachunga la bossa na wa mutu na oti papa Billy Julie tunyo so en tout cas merci na bino nyonso tinga bande po dispositeur bino pona kotalanga to pe pona koyokanga j'espère que vous sepeli bato bo baki ke non ya za na kati na bino aya ko sula boki parcours makambo libala mais esuki na noté na kanisi bala sima ala makambo belé ya ko loba petit mais costaud ebike to no ya na sima marine nanga mbilenge abi nanga abi ngabi nanga ekutala mami den tout ça lobi te ana témoignage moi c'est moi mon thème yepenza et moi bingi ala bantibali par comment dans le mariage va bundisa mais elle est là
te photo sola to sola foso oyebisa photo sola ambilengi la stabilité faya kolengisa pe bato faya lengisa voilà ok quand na biso bino ki émission papa pour les mariages za pona obebisa te mais za pona obongisa pa moi ba fruit yango za pona kobebisa te mais za pona obongisa ba bisous na bino nyonso tout famille du cœur association famille du cœur to pesi bino ba bisous ebele bino nyonso ya ba Zakari Tulomba yanga ya pasi pe ya bisengo na sel ba bisous na nga ebele matiti la molaise na nga na Toulouse boseni matiti la molaise na ya mete ba papa edo jakana boseni ba mama bon la minute on doit tala batala do sala pilipili c'est miki na motema tata Julie tata Liabana na be maman Julie je te fais des gros bisous batali pilipili abi vraiment très bien famille du cœur na pesi bino mbote to moni temps commis vraiment kangami penza maman je ne monga pour mon nga ba gros bisous na bino nya surtout en tout cas wana to kotani ka mbala maman fifi nzamba sala biso grâce na mona ko ya kuna mbalo to na ko ya kuna pa na yo faut to kotana ka ta cuisine ona meloko moko o penza bike mobile na o penza linga ko lia makasi olamba ngo bato bamona penza ndenge ozolamba na ndenge okotia pe na mesa ndenge okoservi parce que makambo eza très important ya baninga mosu age na bobaye bolamba te mwasi libala me kolamba mobulu ke koservir mobulu alors ko promettre bato baotala biso ki mbala simana ya kuno sa eloko ya kolia oui avec plaisir et tout avec plaisir eloko lamba tala kama meliane yo moto ya malamu ozwi tana yo olakisa moto ndenge ya okata ya kwa saisonner lelo so olingi suko bolamba te c'est que olingi na yo te c'est ça voilà. En tout cas, merci beaucoup. Koko ali bosa zo tala nga vimba niko na kasa zo ba yuzo kipeka batwana ngozo kipeka wana boga ba téléphone ka boti tellement na manoso na téléphone c'est le kana ki bo téléphone na poubelle voilà boye ba ketwa na kati ndako ndeto so la boye to za ba maman to za pe ba koko. Bon, continuez à s'abonner à Eliane Nitu TV parce que beaucoup de vraiment makambo ya bien à Eliane Nitu TV ça vraiment et puis les beaux s'abonner massivement beaux s'abonner vraiment ya mingi na sebino ba bisou ebele nana mutu mwa linanga makasi yepe aza témoin comment na katika pesa na États-Unis wana leki na katika pesa yena pesa mbote na compte ya Jordan de côté Jordan kasi bango balingana mingi ba témoin de Jéhovah katika pesa na ebisio bosa abonné pe na katika pesa TV balingana makasa na pesa ba bisou na compte ya Jordan c'est mec na ngai c'est mec na parce que bango ba témoin na Jacqueline Tamba il peut se mec na ngai so il peut se mec na na comme la bango ebele va ça vraiment ebele quand ba que Dieu vous bénisse God bless you mungu awabariki tata na kasop ma merci d'être venu nzamba ni beshene ba bon bye bye bye